Balinga mingi yonate bana bongo. Tata ya mwana pe tata moyo santu mbote mingi balanda émission kimia na libala bipai nyonso bokutami ezalinga babino manger l'enfance. Voilà esengo mingi okota bongo na kati ya bandako na bino na émission kitoko bokolingaka tango nyonso vraiment esengo makasi na sepelaka tellement ya bingi. Merci na bino nyonso bandeko nyonso bakolandaka biso na kati ya lolaka ya radio télévision Kimbangisa la rateki UK. Voilà bomoni plateau na biso ndenge eza ya koyinda makasi vraiment toza beni moko na lelo nzambe asala biso ngolo toza ana mboka Brazzaville epai wapi tokatisaki ngambu tokutaki na mboka Londres toye kolanda nzambe na biso papa simoki mokiangani awa na mboka ya Brazzaville epai wapi papa kosasa misala avandi na bana na ye banda 3 mois ou 4 mois tokende déjà. Voilà donc eza esengo makasi tokutani bongo na nganga nzambe na bino munene bokolingaka papa pasteur na biso ya munene papa pasteur bokoyoka papa pasteur na biso bokozomona déjà. Donc toza vraiment béni tozala toza branché tolanda mate ya kitoko bino mo otindaki ngambo mon jeune vraiment soki kuna na kisasa vraiment zula biso papa pasteur papa Sylvens. Donc en tout cas vraiment ba maman toza vraiment béni ko na lelo tokolanda papa pasteur papa Sylvens à côté ya biso likametali kimia na libala pa mate ba message na bino bokomela ki biso nzamba asala biso ngolu na kata Brazzaville papa pe akata kingambo ala na Brazzaville nde bipai wapi tozali kosala émission na biso tokolingaka émission kimia na libala topesi papa mbote papa mbote mama journaliste. Voilà papa na biso ya solo papa toyebi ete bano mingi bayebi ebele na kombo kasi ba misusu bazali bano Kimbangise bayebi ete papa ozali nani kombo nani musali osala kata liambo ya papa Simo Kimbangu. Merci kombo nanga révérend Sylvens Swalenge Bernard nazali représentant provincial l'église Kimbangiste na ville province ya Kinshasa. Nde mosala na sala kayangwa oyo mokonza bule papa Simo Kimbangu ngana pesa ngai. Voilà, merci mingi papa na biso papa pasteur papa Sylvestre papa Sylvestre papa pasteur monene papa na biso vraiment tozali se makasi mokona lelo ya koyamba yo na kati na plateau na biso ya émission kimia na libala ndenge uti kolanda ndenge na uti koloba tout à l'heure bana mingi batindaki na koyamba papa pasteur pambate kimia na ba foyer ezali te papa pasteur na kati ya libala kimia yalite mabala eza na pasi papa tozali kosala mosala tata nzambe kimia ba foyer ezali te papa na ngai okoloba nini mukonelo na kati na bana na yo o bazali kozangisa kimia na kati ya mabala okomona mama abali na kati ya ndako responsabilité en tant que femme azali kozwa ngo te okomona papa abali responsabilité en tant que homme na kati ya libala azali kozwa ngo te papa na ngai kimia ezangi papa olobi nini. Merci na komba tata mwana pe molimo centre ya yambo esengeli toyeba libala ewuta wapi pentina na yango toyebi ete origine nango ezali na Genèse chapitre 2 verset 18 21 à 24 kuna nde seka libala ewuta et puis nzambe ye moko moto institua libala na kati ya mokili yango moni ntina wana na lingomba na biso église Kimbangiste mariage ezali considéré lokola sacrement nde wana développement tokosala yango nsima mais tobanda na origine ya mariage mpo moto na moto ayeba responsabilité na ye na libala po eloko nzambe ainstitue eloko nzambe atie esengeli biso bato totosa yango tomemia yango topesa yango poids en même temps tozali kotosa nde nzambe. Donc nzambe asalaki Adam ndenge toyebi na origine mobali donc azalaki ye moko bambula ebele selon papa Diangenda Adam asalaki 40 ans ye moko mwasi azalaki te nde nzambe amonaki ete ezali malamu te moto akokabola na ye bisengo azali te kaka ye moko yango nzambe azwaki décision ye moko arezonaki ete esengeli nasala ye mosungi oyoki esika mwasi awuta ezali na Genèse chapitre 2 verset 18
ezali malamu te ete mobali to moto azala ye moko esengeli nasalela ye mosungi oyo azali lokola ye donc nzambe moto azwi décision wana na Genèse chapitre 2 verset 18 ezali malamu te ke moto to mobali azala ye moko esengeli nasale mosungi po aza lokola ye c'est-à-dire semblable moto lokola ye yango alalisaki mobali Adam ongi makasi nde abongisaki mabele amodelaki yango ndenge asalelaki moto ndenge asalelaki mpe Adam nde ayaki kozwa mopanzi kote na Adam nde akenda kokotisa na mwasi nde molimo santo ya kotia souffle de vie kolo yesu atie makila na mai nde batelemisi ye baye kolamusa mpe Adam ntango bazwi Eve mwasi yango oyo moto asalaki aye kopresente ye na Adam Adam sepelaki makasi yo moko comprendre 40 ans ozalaka yo moko nete bino bokenda poto okenda Londres et soki 40 ans prénom même 20 ans côté mais on moni soit membre à famille soit mwana quartier ndeko quartier oye komone kuna 40 ans après esengwa ndenge nini kozala na yo ekozala makasi ebongo oyo awuti na mopanzi na ye esengwe kozala ndenge nini donc Adam tondisamaki na esengo ya koleka yango agangaki na mongongo makasi sasa pitala musuni ya misuni na ngai mokwa ya mikwa na ngai po ete awuti na mopanzi na ngai oyoki na yoki papa pasteur voilà c'est comme makasi voilà ni sekme bala merci mingi vraiment papa ndinga zo ikoloba to na papa na bokebi papa na ngai pourquoi papa na ngai papa Adam papa na ngai pourquoi tika ki maman Eve moko parce que nzamba apesi moi si kitoko ya bi que nous voici chair de ma chair os de mes os mais pourquoi atika ki moko poli mbuma papa ça biso pas biso maman to comment vraiment qui coupable likambo papa pasteur to ko répondre na motono na yo maman to continuer nano le solo yo lukele biso na kelo mbango donc lokola mobali ya sepeli na likambo yo nzamba saleli ye yango nzamba zwaki mokano décision ordonnance alobi banda lelo mwana mobali soki akoli akokene kosangana mwasi na ye bango mibale bakokoma moto moko ozo comprendre yango banda tango wana libala ekota na kati ya mokili donc suite nango en dehors ya 18 ya verset 2 Genèse ekei na 21 à 24 nde nzamba azwaki mokano tala esika libala ewuta yango biso na église kimbangiste mariage eza considéré lokola sacrement basacrement ezali bamoment fort oyo nzambe akitaka mpona koya kolimbisa mpe kopambola baye bazali kokokisa likambo wana balobi yango na théologie les sacrements sont les moyens par lesquels Jésus-Christ nous accorde la grâce du salut donc ezali na valeur moko spirituelle nzambe alimbisaka mpe apambolaka baye bakokisaka yango esengeli na biso kobala na ndenge nzambe alingi eza toke kozwa mwana bato otie na ndako to yo poke komikotisa na ndako ya mwana mobali wana nzambe ayebi yango te leta mpe ayebi yango te donc mama journaliste tala esika libala euta ezali volonté ya nzambe nde na motuna na yo mpo na nini Adam mobali alingaki mwasi na ye matiki yake na kolia moko papa pasteur tomona kango parce que histoire on ezalaka esaka biso pasi to biso vraiment to comment condamner pasi ina mokili pona biso ba maman kasi pe quelque part tomona ka mokoso na vana zo kanise mais comment papa Adam papa c'est responsabilité ya maman atiki ye moko ke musika papa comment ça ta yaki kolesa maman Eve mbuma papa pona nini azwaki likanisa kotika mama ye moko pa bike no eza malamu te kotika muninga ye moko papa malheureusement bible la kisibiso te Adam azalaki wapi akendaki wapi mais otoko kozwa kaka lokola exemple ndenge tozalaka na mokili na bandako nakanisi bozalaka ntango nyonso na papa te akokende mosala akokende kotala camarade akokende boye ba ere oyo bozalaka ensemble ezalaka pe mais ba ere moko papa azalaka te nde yango na periode wana oyo Adam kendaki soki kosala nini toyebi te
ndes mama Eve lokola za ko se po ameka ki pe yada selon papa de ngene ndenga la kisaki biso Satan ameka ki pe Adam na 40 ans o ya salaki Satan paza ko meka ye makoka ki yete yango mwasi pe ba meka ki ye bazue na note nde yango ayaki ku utiliser eloko ya za ko linga mingi nyoka yeba ke na tango wana ba nyoka biloko nyonso yo bankoi ba lion banini ezalaki na kanda te même bangungi ezango sala moto eloko moko te po moto azalaki na pouvoir likolo ya biloko nyonso wana po ete nzamba sali moto asali biloko nyonso nde aye kosala moto nde asengaki na moto apesa bakombo ya biloko nyonso eza na mokili même banzete même banyama même banini moto nde apesa bakombo donc tala valeur nzamba apesa na moto nzamba za na considération na moto mais moto ye moko ye ko bebisa na nzela na bino ba mama ndengo zokoloba donc mobali a de soka déplacer ki moke soki ndenge nini nde Satan juste stratégie ya ko luke loko mama lingaka mingi de façon que tango ko sala soki ko loba ne soki nini andim yango mona ka mingi oyo bakwesa ka baninga ezaleka ka bapirio oyo moto pesa ka confiance kaka moto yo pesa ka confiance mingi kaka ye wana pesa ta ko utiliser pona ko kwesa yo yango tozala kana mayele azala pirio azala mobali na yo azala mwasi na yo azala leki na yo yaya na yo soka zoloba na yo makambo ezoke na l'encontre volontaire nzambe kolanda te po aza pirio donc moto na moto aza responsable ya molimo na ye mama yango Satan ya ko utiliser loko yo Eve mama za kolinga mingi nde na nzela wana ye kokwesa ye donc ezalaki faute ya tata te ezalaki faute ya ye moko mama donc biso ezali leso monene to resistaka na batentation to resistaka na batentation ezale koya na nzela ya mobali na yo na nzela ya mwasi na yo na nzela ya noko na yo na nzela ya camarade na yo na nzela ya pire na yo yeba ko résister liboso ya batentation Eva resistaki te tala lelo mokili ekomi na pasi yango omoni etumbu epesamelaki ye me ndenge olobi mpe Adam mpe azalaki na part ya responsabilité yango nzambe mpe apesaki ye etumbu okolia na motoki na yo ntango nzambe aye kojuge procès ya nzambe na bango liboso motuna liboso ekendaki na mobali ekendaki na mwasi te alobi nayebi nde yo na jardin moto liboso nasalaki eza yo donc d'autre part poza na moi raison na ye donc nzamba toni Adam ozali wapi ozali wapi oh nazali boy kuna nini nazali na elamba te ndenge nini oyebi kozangi elamba osumuki okweyisami ndenge nini olia senga bolimbisa mikitisa ya chelo lendo o kasi ngai te mwasi yo opesaki ngai ese nzamba salaki mabe apesaki mwasi kasi tangu nzamba apesaki mwasi agangaki nesengo tala musuni ya misuni na ngai tala mikoa na ngai po awuti na mopanzi na ngai tangu siko makambo bebi abani kokondane nzambe tala nano impolitesse ya ndenge wana azoyeba teke nzambe nde mokeli na ye kasi mwasi yo opesa c'est-à-dire en d'autres termes akomi kosambisa nzambe azoluka raison liboso na nzambe zoka nde liboso ya mokonzi liboso na nzambe kolukaka raison te omikitisa kaka parce que le pardon est une puissance qui libère soki Adam na ntango wana mikitisaka asengaka bolimbisi mbele nakanisi mpasi nyonso eza te me ye aluki raison liboso na nzambe akondane nzambe kasi mwasi yo opesaki ngai nde yango ntina alobaki likolo na ye nzambe apesaki raison te quel que soit bargument na ye me nzambe alobaki likolo na yo mokili elakameli mabe ozomona nde aye kotuna mwasi oyo ngai te nyoka c'est-à-dire bango nyonso même mentalité ngai te nyoka moto akwesi ngai ese nzambe ayebaki nyoka ayebaki nde bino bato asalaki na maboko mpo nyoka asalaki na liloba me bino asalaki na maboko na lolenge na ye donc biso bato tomipesa valeur mpo tosalamaki na elilingi ya nzambe donc yango mpe alobaki na mwasi okobota na pasi nyoka etumbu na yo okobana kotambola na mabele okolia putulu to poussière donc tala mama mai tokokoloba na motuna na yo to merci beaucoup papa Pasteur vraiment oyano kitoko makasi donc voilà balandi émission qui mène bala tala ne toza béni mokona lelo nzamba za malamu mingi merci papa Pasteur tozo continuer voilà papa tozo mona lelo bino boza banganga nzambe na biso na kata lingombo totambusa biso
tozomona kati ya mabala kimia ezozala te papa na ngai kimia ezozala te kati ya mabala tozomona bama okomona na ndako kimia ezali te na kati na église motu to aza na responsabilité azosala tata nzambe me na kati ya ndako kimia ezali te papa pasteur likambo nini okoloba place tona pamba te eza mpe na bamama mosusu bakomelaki biso papa mama je etolela biso papa pasteur papa Stevens likambo etali mpe bamama bazoni okola biso na kati ya bandako papa ezaka bamama te na bapapa lisusu bamakambo wana likambo etali okomona mama azokaka kosala nyonso alingi akipa lisusu papa na ndako te parce que mibeko ezali mibeko mobali na ngai ata nasali na ngai boye te mibeko ekanga ye akoboya ne ngai te pamba te so aboyi ngai mibeko ekanga ye papa pasteur oza na nzambe monene lobata likambo na papa pamba te mingi bazali ya ya papa. Merci mama mpona motuna wana toyeba nano ke libala ezali likambo ya esengo nzambe asalaki eloko ya mabe te soki asalaki libala ayebaki ntina mpe lelo yango etondisi mokili mpe tozosalela nzambe yango biso esengeli topesa mabala na biso valeur et surtout banganga nzambe mpona ebandeli nzambe asalaki ajwaki role ya parrain role ya baparent na role ya bonganga nzambe mpo mokili ezalaki moke me ntango mokili ekomi monene apesi pouvoir na moto bino baboti nga na benga baboti ba co-créateur mpo nzambe akela kaka Adam na Eva asalaki na maboko na ye mais le reste ya bato oyo bato ya nzambe moto asala biso me na nzela ya baboti donc na benga baboti ba co-créateur ya nde apesi charge na baboti bino bobota bana wana ya bino oyo kuna nganga nzambe yo moto kosalisa libala oyo kuna okozala parrain ainsi de suite donc esengeli moto na moto a jouer rôle na ye na kati ya libala na biso banganga nzambe na recommandé bango po makambo nyonso eza koloba na télévision te po masusu eza secret peut-être na conseil neti biso na Kinshasa na conseil ya mabala to esenga na bapaster tango bajeune to bandimi balingi kobala na eza na banganga nzambe baponami na bamama na batata mpo na encadrement na bango baakompagne bango na ba secret mususu ya chambre makambo nini wana basolaka ngo kona na nkuku na miso ya bato te et puis na dernière semaine ya mariage na bango soki kosala par exemple samedi nde mardi ba couple nyonso wana ba parents na bango na ba parrain na bango bayaka po ete topesa bango conseil ya suka po ba erreur mususu eza ya ba parrain erreur mususu eza ya ba parents mususu bato bazalaka la base ya ba divorce to ya ba manquement ezo sala na kati ya bandako parfois bango ozopesa mwana na bango mobali masenya parfois bazopesa na mwana bango mwasi azo manquer mobali nde nyonso wana yango to préparaka bango ensemble le toli toko pesa bango to recommander bango na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 suivant toko frôler mokeli banda kuna Saint Paul alobi boye ezali malamu ete mobali azala ye moko célibataire donc mais nantina na kindumba etonda na ville ya Corinthe ezali malamu ete mobali na mobali azala na mwasi na ye moko donc Corinthe, ville ya Corinthe ezalaka na ba port lokola kaka Kinshasa na Brazzaville. Ba culture ndenge na ndenge ya makama ndenge na ndenge na kindumba na makama nyoza kusala makosakana te. Yango ba Corinthe baza kotuna Saint Paul ba mituna na makambo ebelo bazalaki nango. Ezala makambo communion, ezala makambo ya mariage, ezala makambo ya nini nde par rapport na nani na mariage nde réponse apesaki bango yango wana ezali malamu ete mobali azala ye moko me na ntina na kindumba etonde na ville ya Corinthe ezali malamu ete mobali na mobali azala na mwasi na ye ozo comprendre ezali pe façon en dehors ya ko procréer mais ezali pe façon ya ko se protéger na masumu pour éviter masumu et puis ba sida ba maladie ndenge na ndenge même sexuellement transmissible ya et en dehors na yango même na molimo ekimisaka molimo sana donc même Saint Paul alobi masumu nyonso tosalaka etikalaka libanda ya nzoto mais lisumu ekobo ekotaka te na moelle épinière c'est-à-dire ekotaka te na mwa mafuta ezalaka na kati ya mokwa ndenge lisumu ekobo ekotaka te na moelle épinière et puis bolimbisi nango ezalaka mwa pasi donc yango esengeli kozala mosanda alors bamama
esengeli babatela mibali na bango contre masumu ya ndenge wana okuna Saint Paul alobi tikete mobali osala oyo ekoki mpo na yo mpo na mwasi na yo, c'est-à-dire jouer rôle na yo en tant que mobali po ete mwasi azwa nzela te ya kokweyisama to ya koboya libala yo mpe mwasi jouer rôle na yo oyo ekoki na yo mpo na mobali na yo moto na moto ayebi rôle na ye ya kosala tango moto na moto azo jouer rôle na ye na ndenge esengeli libala ekozala na kimia meme makambo nyonso ya chambre c'est mpo na lobi yango kuna boboyana te. Ne vous refusez pas les uns les autres. Voilà. À moins que d'un commun accord, c'est-à-dire bozali na boyokan. Que le compte dans un programme ma bondeli. Tata yebi, mama yebi, motako déranger moninga azate. Wana d'accord. Mais ete moninga yebaki na yete, aya ko sala boy ote, tozana beko biso ba mama pona le 27 avril, biloko wana Saint Paul la boy yango. Alobi après tout, reprenez la vie conjugale normale. Tant que ce programme a bien ma bondel, tu vas besoin de la mwasi na mobali na ye. Moto na moto jouer rôle na ye. Nde yango moni passage wana ezali papa diangenda moto apesa ki yango mama. Apesa ki na mama. Même erreur wana eza ko sala na mama tango wana. Ko babala ki pe banoke mbangisi. Batata banoke mbangisi bazako ya ko réclamer femme. Tango ya ko sema mama o te tozana beko. Ah bete tozana na programme ya mama mwili. Ese mama mwili moto atinaki bino ndengo papa les réclamations wana yaki ebele pa papa Diangen les papa Diangen da benga ki interpella ki maman Kapo na tango wana président ya Afrique pe a gangela tolo bako gangela te mais ko responsabiliser ye pe apesa ki passage wana ya 1 Corinthiens 7 papa Diangen na mutapesa yango donc moto abata masima ya likambo te même biso banganga nzambe moto na moto ayeba komi bateli wana ezali lisumu te oyibi pete bozali reconnu officiellement na nzambe donc ezali lisumu te quel que soit mokolo to tango po ete ntina ya mariage sans nango pe signification nzamba longolaka ebomaka lisumu ekobo yango monaka tango balobi tala elongi ya mwasi to longola voile c'est-à-dire bazali koautorize yo que désormais mamoyo akomi mwasi na yo ndenge bokendaki na coutume tata na mama baautorize bayebi bino opesi dot ata bamoni bino bras dessous moto akogangela bino azate po ameli masanga boke pe na l'état congolais asangisi bino donc kuna boyebani nde dernier rempart ezali nde nzambe na nzela lingomba na ye ntango nzambe asangisi bino likambo mosusu oyo bacondition ezate ezali sumu te ezali autorisé. Papa, c'est merci beaucoup. J'ai les sous-montés, pas maté touché, placement qui tombe comme casse, net biso vraiment, et tout ça, biso ming, surtout dans le niveau Europe. Et tout ça, ming, va comme la biso ming, ah, n'engeni, na quand il bala, des papa, autour de Balikambo, ya jour. Et ce pas la carte, il a bala, bah, tout ça, que vendredi, samedi, dimanche, papa nangai. Est-ce que pour lui, vous connaissez papa nangai, papa, vous comprenez la zone de papa nangai? Azoaki, mon bec, wapi, et pas ya nani. Soki mikande ezali ba ya kolakisa vendredi mukaba papa o mercredi mukaba maman dimanche mukaba losambo 3 jours on est comme ndenge mususu papa oyo biso batangisa ki biso ponga pe na sala école biblique oui na sala ko to novice 9 mois pe na yeko tanga na lutendele 5 mois donc aussi ça les semble ezala na école biblique ezala na lutendele na faculté de théologie ezala oyo to yekole pa ya ba papa ezala to kota na lokota kama na tikala ko yoka masolo na bino wana te eza na mokolo te papa ngana yebi yango te eza na mokolo te ezali na tango te ezali mwasi na mobali na tango bobalani nzamba yebike oyo azali mwasi na ye kwaza mobali na ye yango moni na tango tozala na ba sacrement yango totika ka bandako mwasi ayebi mobali ayebi ke tokei makambo ya baptême makambo ya communion to mibulisa to mipesa mikambo wana wana mutako déranger moninga azate wana ezali yebana parfois pe mama zanga nzambe ngape tata nzambe parfois biso toke na peko pona communion to pona baptême wana yebana wana za problème te mais pour le reste na yebi makamu susute soki bango bazali na ba preuve ete mikanda obie maloba ya papa lobaki tozana ba ban likambo te bachela biso to kolanda soki papa mutalo baki voilà balande émission qui mène à libala toza béni
kona leto landi papa senga uti koloba ba bituna na bino bokomela ki biso et puis ko bossa na te mama oui papa to yebi ke na lingomo makamze ba mibeko musuba zo kana kuzola ba mbikudi baya ko officialiser ngona lingomo papa te ya biso makambo wana te mibeko musuba zo kana kuzola ba mbikudi keba lingomba pekisi biloko wana donc biso na lingomba kimbangiso papa sima na tambisa to yebi makambo wana te voilà merci beaucoup balande biso ki melba to landi papa passer na uti koloba ba maman mi bokomela biso maman tunela biso mutuna est-ce que vendredi za mabe samedi za mabe dimanche za mabe ba mususu ba tia samedi te vendredi te dimanche te ko privé papa que samedi te dimanche te papa to yo ki na nganga nzambe papa tango zo loba kuto epesinga makani merci papa botango ya sengi ya boyi yeba ke sata azali esprit aza molimo oui papa nzambe tango sata salaki mabe abwaka ki ye molimo sata abwaki na mokili alongola ke pouvoir obachaki yete ayeba kape amona d'ailleurs mutaki na kufunda biso pa nzambe noki ezala kayende nga funda ki job nenga lobaki lisolo ya job tango par exemple papa asengi mama mama lobite lelo toza na mabondeli lelo toza na beko toza na beko bon likambo te sata azomona ke tata wana sikoyo akomi na posa atindile abimi na mwa balabala boya zozo mopepe nza sata ayebi ke mama tata wana tala makamaza nango posa atindeli ye mama moko boy ayeko ya Jean par exemple banda tokuta na gaisute banda totanga na yo classe moko sali de façon que akoisa ye koto posa ezali alikambo wana koto yo mwase na moko apimili ye kuna bandimi siko tata ke kokoya mabonde na ko na ko sala za na valer donc mama journaliste papa yo oke mabondeli oboyi kosunga mobali na yo mama mosusu akoisi ye sikoyo libala force nango eza wapi yeba ke tango babani ndenge wana kokene nyonso yango wana ale lelo lobi ale bolingo nyonso ke kuna okoto aza satisfait yo kaka mabondeli na yo sikoyo nana kokoma na pasi okenda kufunda na pasteur yo moko oteki mobali na yo yango papa se toza yo moko mama oteki mobali na yo yango papa diangenda abenga ki mama nkaku pa pesa ke nani 1 Corinthiens 11 plutôt 7 alobaki par rapport kana makambo wana ebele ya ba mama bango moko bazali ko kaba ebali na bango epa ya basi mususu pona kozanga sagesse pona kozanga ko battle libala ba battle kango mama libala babatela kango eza lokola liki ya soso soko batela malamu te kwei esopani orate libala babatela kayango yango ntina meme Salomon alobaki meme na proverbe ete na kanisi 14 ke mwasi ya mayele abatela kandako na ye me mwasi ya zoba apanza kandako yo panzi ndako ezako kene kuzo batolo zo longola kasi yango na bizaliwana nyonso ozo panza ndako na yo papa seve matoza beni asolo papa merci mingi ba mama ba papa tozali kolanda ndenge papa passer kote ya biso makama kitoko makasi toko mango na kata bakaye na biso boyoki surtout biso tokena misika bamboka poto misika makambo ebele te vendredi te samedi te dimanche te ko privé papa mabale papa muso baza banganga nzambe papa bazonyoka mana mandako bazonyoka papa mama albike no samedi te vendredi sa bino papa mekene sa biso ba mama dimanche ko sambela papa kana papa pasi bibe kwa ngo wapi non papa non vita on mange tout na biso papa passer papa merci mingi na muntu ki to ko pesi biso donc to yokinde papa passer tu koloba donc c'est na jour te nzamba sangi libala donc au moins que natanga mabondeli papa tango zona mabondeli kasi simple le bien on a 1 Corinthiens 7 à moins que d'un commun accord c'est-à-dire na boyokani yo yebi que tozana mabondeli na beko na retraite yo yebi ngana yebi to yokani ke moto déranger moninga te tozana mabonde wana boyokani moto na conscience na yebi ke tozana mabonde bien tata zana mabonde bien ngana zana mabonde wana d'un commun accord c'est-à-dire boyokani mais kuna simple la lobby na c'est après tout simana yango reprenez la vie conjugale normale na sima ya mabonde na bino to ya moninga bozongela libala na bino ndenge makambo libala ezalaka voilà merci mingi vraiment to ko chiter na biso ay tata nzama za malamu bala ne biso kimeli ba to zolanda papa vraiment makambo kitoko alimoli biso ngo boko mate o manger en tout cas tuna kite mutuna kitoko ngo wana
toloko bareseau wana tozala nango te samedi te dimanche te vendredi te papa otikolo bamakambo kitoko afongoli donc ateki linyoko alongoli musisa na kati donc totika bareseau wana tozopesa ezali kobebisa bafoye na biso papa pasteur motuna mosusu eyaki na bapapa na biso bakomelaka biso ayi mange etuni na biso mpe makambo oyo ndenge bapapa mosusu mpe bazali kosala mpe bamama mpasi mingi na kati ya bandako kosangisa bamama esengo na kati ya libala mama abala me amonaka esengo te papa pasteur amonaka esengo te elengi ya libala eza te papa pasteur et pourtant papa dans ntango amonaki mama eve alobaki non voici cher de ma chère os de mes os mais na ndako eza susu te papa pasteur bamama bazosouffrir bazosouffrir na ndenge nini bazosouffrir bike amour eza susu te bapapa vraiment bamipesi mingi makambo ya nzambe babi papa banasimba bible surtout na banganga nzambe soki asimbi bible bandana kitongo pokwa yango na kaka mama na ndako atiaka susu mama kate aloba mama mosusu tosala nini mama je tokoma kaka boye barido ya ndako papa aloba nanu papa place wana merci na kombo ya tata mwana mpe molimo santo nakanisi biso tozolanda bible parce que yango nde ezali livre fondamental première source d'inspiration ya biso tozwaka makambo ya nzambe pe magistère to maloba ya bapapa tozoza exemple pa ya bapapa toza komona yango même papa diange na badéplacement na ye nyonso na mama bibi mwasi na ye c'est-à-dire azopesa libala valeur azopesa mwasi na ye valeur tozomona yango na papa simon kimbango kiangani sikoyo bato wana modèle banganga nzambe wana bazozwile pa ya nani yango moni ngai pe na ye pe na mama namoni mama papa mwasi kitoko namoni mama na tour toyaki ya liboso tozalaki na ye tour oyo pe toye eza basuivre baba kitoko makasi papa bapapa nasengi na bango bapesa bamama valeur bapesa bango esengo likambo na likambo eza na ntango nango eza na ntango mpona koteya eza na en tant que baparent en tant que bamarie esengeli koyeba kobongisa po ete kote moko libako ebetama te po soki mama azali koyimayima yo konoki kosimba bible ozoteya ese mate yango eza na valeur me ye mpe mama peut-être soki asupporte ala bandi koloba mpe na bandimi bandimi na yo nyonso wana bayebi ke papa pasteur tala makambo asalaka mama yo kuna ozokwa lopanzi bible bapassage biblique esili zoka nde ezokɔta nango na bandimi te eye moko aza modele te makambo nini azoteya biso wana na mwasi mpe aza na esengo te avant nalobaka yango meme na bapaster na baréunion évangile ya monene ya makasi ezali le comportement tokoki kobongola bato kaka na comportement osimbi même bible te mais à partir ya bizali ya pamba bato babongwani nalanda moto tel bana wana oyo baza bizali maloma bana ya nani o bana ya kimbangise wana bana nanga pe bokene kolandaka nano bokene na église na bango lobi pe bakei babongwani parfois baye koconvaincre bapreuve na exemple toza nango baconvaincre na bapara bakomi bakimbangise à partir ya bizali malamu donc bapaster to banganga nzambe modele ya liboso ekokuta epa na biso po ete tozolanda bible tozolanda bapapa ndakisa oyo bazolakisa biso sikoyo biso makambo mosusu tozosala wana tozozwa yango epai nani batya bamama lese po ete meme na 1 Corinthiens 7 wana lobi tika moto na moto asala oyo ekoki na ye c'est-à-dire mobali ajouer rôle na ye ya kimobali fo mama sentir kaza lese azoso na ndako ya tata na mama na ye te donc yo tata yo okomi noko na ye okomi tata ne okomi mama na ye il faut kotya ye à l'aise po ayeba mpe ke libala ezali na valeur ntango tozopesa libala valeur mobali azotya mwasi nene esika na ye mwasi mpe azotya mobali nene esika na ye ezopesa mpe esengo mpe posa na bagene babala ya solo omoni libala ekomi na tina mais soki bololo kaka moto kaka mama koyimayima tata koyimayima parfois koswana kobeta na miso ya bana kogangela obie kobunda meme na balabala bobimiti na balabala ezopesa na bagene posa kobala te donc balobi batata nyonso baza kaka boye bamama nyonso baza kaka boye donc ebele tozosumukisa bato tozolongola bato posa kobala ezopesa de goût mais tozoyeba te ke eza lisumu monene zoka nde nzambe alobi mwana mobali soki akoli esengeli atika tata na mama na ye akende kosanga na mwasi na ye bango mibale bakoma moto moko ntango tozali kobongisa mabala na biso tozopesa bagene mposa kobala elobi babalani ezali mpe mapamboli mpo na biso bato opesi bango mposa eza lokola toteyi bango ndenge oteyi na bible te me oteyi na bizaleli ozo comprendre maman journaliste siko toteyi na bible te me toteyi na bizaleli toteyi na bizaleli ya solo toza na beni bana mapamboli ndenge tata mokonzi abule akoloba butu moi tozali vraiment bana mapamboli papa pasteur
mutuna musu bakomela ki biso tata moko ye alobaki ete bébé maman j'ai tuna biso papa pasteur ye azaka so bandi mabonde ina ye 3 mois akaboli chambre atiki maman na chambre mosusu ya koti 3 mois po aza concentré papa atuni so totuna papa pasteur est-ce que ça lisumu kasi za mabe makasi wana lisumu ko ozobetsa moninga mabonde wana pe nzamba yoga kote wana mabonde liwana nzamba yoga kayango te papa diangenda lobaki na mama nkako pe na ba mama na tango wana avant ko kende kote ya to kende ko sambela bongisa nano ndako na yo meme na principe to mate ya beko avant ko kende beko bongisa na ndako na yo ezate ko tiki mama na kanda tata na kanda to bano bie boza na conflit okimi okena mabondeli nzamba ko yoka yango te ato osali kutu 12 ans pasi ya pambo zali komona donc na tata ya ndenge wana to mama ndenge wana pasi ya pamba monaka mabondeli wana nzamba yoka yango te po meme nkolo yesu alobi na Matthieu 5 verset 23-24 soki na bosani te avant soki ozali kokende na ndako ya nzambe ete na nzela okanisa ete ngai na moto ngani tozoyokana te kitisa makabo na yo zonga kende koyokana na moto wana nde na semo yo kozwa makabo na okende na ndako ya nzambe soki te pasi ya pamba ozo comprendre wana nkoliso mokonzi na biso moto akosalisa biso na mokonda suka moto apesi mate ya ndenge wana soki okanisi na nzela ozokende ndako ya nzambe ete ngai na moto ngandi kura ezoleka te zonga kende komexilisa conflit wana pour régler conflit na simo yo kosambela nzamba yoki oyoki mama bon moto atiki ekoto yo mwasi na passe to tata na passe ala ke 3 mois mabonde na chambre mususu wana passe ya pamba voilà papa la biso la ni azo pesa moninga esengwa libala te mabonde le wana nzamba ko yoka te yebise passe ya pamba zo merci beaucoup merci big donc to ça m'a béni merci mingi na ndeko na biso okomaki mutuna wana vraiment olandi eyane pa papa pasteur donc tika bizali ya ndenge wana ya kokabula ba chambre olala que 3 mois wana nzambe vraiment tolandi na bokebi ne papa pasteur auti koloba donc voilà et c'est makasi vraiment papa pasteur to ko chiter na biso no mukona le to zuyo vraiment ya papa pasteur c'est ça conseil na balongani pesa conseil na bana na yo bazali kola notre travail no monde pamba te miso ki me bala eta makana bakimbangise te na bano kimbangise pamba te ezali babenga okimia na libala eza pona biso nyonso elanda maka partout papa na ngai pesa mate ya moko conseil na bato yo bazali kozangisa kimia na libala papa na ngai conséquence nango eza nini papa pasteur? Merci maman na biso ba marié tokoloba ete d'abord na félicité bango poko bala ezaleli panangu bate toteya katolendisaka bayeba bala naka ete lingomba sepelaka na bandimi oyo bala naka po 1 bazopesa lokumu na nzambe oyo asalaki ete libala ezala c'est-à-dire soki bazosala mabala te malobo nzambe alobaki ekokende pamba pe sacrement oyo na kati église kimbangisi mariage eza sacrement mais ezosalama te c'est-à-dire tozopesa lingomba valeur te donc ntango bazobalana bazopesa nzambe lokumu bazopesa baboti lokumu pe bazopesa leta ya mokili na bango lokumu lokola na biso leta congolais bazopesa ye lokumu alors kobalana ndenge psaume 15 verset 4a elobi ete ndai soki olapi yango atako epesi yo pase okoki kobongola yango te serment wana topretaka esengeli korespecte yango basakanaka na nzambe te on se moque pas de Dieu parce que eza engagement mariage ezali engagement ezali aventure te on s'engage pour la vie donc tango tolapi ndai tobalani esengeli motu na motu a jouer rôle na ye ami batela ete libala ebatelama po tolobaka kino nakolinga yo nakobatela yo nakozala kaka se na yo kino liwe kokabola biso oyo nde ezali elaka na ngai esengeli serment wana tobatelaka yango mobali soki aza komikebisa ebebele mpa na ngai te mwasi ebebele mpa na ngai te okomona ete mabale koumela mpe kozala na kimia toyeba ete libala ezali eloko ya valeur o nzambe atie na mokili topesa mabala na biso valeur
po nzambe ye moko moto atiaki yango ete mwana mobali akotika tata na mama na yakosaka na mwasi na ye bakokoma moto moko pe amonaki ete ezali malamu te ete mobali azala ye moko esengeli na pesa ye mosuni bamama role ya mwasi oyo nzambe akelelaki ezali kosunga na français kuna balobi aide na kopesa ye aide c'est-à-dire bamama boyebake bozali ba aide basungi ya batata eza malamu ete tata amona pe oui nazalaki na raison ya kobala mais kokende korendre papa vie difficile te role ya mama ezali kosunga amoni penza ke ozopesa baconseil ozokoencadre ozoservir ye na nyonso okomona ke libala ekozala na kimia mwasi na mwasi ayeba kobatela libala na ye ndenge Saint Paul alobaki na Ephésiens chapitre 5 verset 22 tu na 25 mwasi atosa mobali na ye mobali alinga mwasi na ye biso mibali tolinga basi na biso tango tozolinga bankanisa mokolo oyo esoki bokutanaki ndenge nini toyebi ke na kati ya libala ezalaka kaka esengo te mwa ntango mosusu ya mikakatano ezalaka ere mosusu crise ere mosusu soki mwa liloba mabe satan akoti mais avant to boyebake boza bandimi ntango botyeki mondimi liboso mabondeli liboso okomona ke makambo ekozala nango te mais soki kaka mwa likambo moke odramatize yango yebake ekokoma mpe likambo tolobaka mingi likambo te eza moke soki olingi okomisa yango likambo ekomi mpe likambo mais soki eza nango moke ominimize yango ke ekokoma likambo te ekomi mpe likambo te donc biso bamarie toyeba kose supporte mwasi aza ya yo mobali aza ya yo yebake na kati ya mabalo makambo supe ya minene ezalaka me babomaka moto mpe ekeka ndenge wana bato bayebi te tolingaka te biso bamarie mwasi to mobali ke makambo na biso ebimaka libanda kokanisi teke bato nyonso basepelaka na libala na bino ezala membre ya famille ebele mpe basepelaka te etango yo ozwi makambo ya couple na yo oke koyebisa yaya mama tata to nani yebake bato nyonso bazalaki pour libala wana te bakoprofita lelongwa na yo mpe kuna atika mpe mwasi yango bakomi kopesa conseil ya mabe généralement na église baconflit 99% ya baconflit oyo commission de discipline azokata mingi ezali ya mabala nzoka nde ezali malamu te eza malamu te mama journaliste ete moto na moto ayeba komibatela toyebake na kati ya mabala ntango nyonso ezalaka esengo te eza na ntango ya crise esengeli tolinga mwasi alinga te mobali kaka po aza na mbongo mokolo mbongo ekozanga le akomi komanke ye wana ezali malamu te serment na yo ozali kobatela yango te mobali mpe ndenge moko tolingaka basi na biso totyaka bango à l'aise totambolaka mpe na bango ndenge tomonaka papa mfumalongo ekozala esengo mwasi mpe aza na esengo azomona mpe bazo présenter un teke femme mariée ezopesa ye mpe valeur voilà papa tokomona donc avant tokomona suka bapesa bandeko nyonso mbote papa likambo na lobi wana eza bato ebele banganga nzambe mingi toyebi to bapapa kimangisi to bato nyonso balanda biso batata mosusu balakisa bamama te okomona papa ke na mariage kaka ye moko papa papa oyo abala to abala te ata mwana mama te papa conseil ni kopesa bapapa ndenge wana conseil tokopesa bango ete kokende yo moko ezali insécurité oyo nyonso ekoyela mpona bakokosala mwa montage lelo bakeko soki foto ya nani babambi wana okokende mpe nsima likomaka lokola je tiango te nalobi ke ezali insécurité kotambola na mwasi na yo eza d'abord sécurité na nyonso moto moya soupçonne yo makambo eza te moya kosolo makambo aza te mpo mwasi na yo moko aza témoin et puis ezali en même temps kokebisa mpasi mosusu ya ndumba kekeba mobali wana aza okipe aza na mwasi na ye zali yo moko ozokomibatela me kokende yo moko ozokomiteka donc bayebika aza ne libre ntango moto akoya kokwesa yo okokende na yo po ete yo moko miteka donc totambolaka elongo na basi na biso tozopesa bango mpe valeur mpe en même temps ezali sécurité na biso conseil tokopesa bango yango wana mama merci mingi merci bana émission kino ibala vraiment esengo makasi mokona lelo toyoki ndenge papa pasteur papa leso papa Sylvestre ndenge oti koteya biso likambo etali kimia na kati ya libala vraiment commentaire obakisa ezali te ezali te pamba te tozwi ya mingi ndenge botindaki biso tokomi na mboka awa na mboka Brazzaville jusqu'à tozwi papa na biso papa pasteur donc toza vraiment beni mokona lelo
nzamba za lokumu papa pasteur to comme na suka émission mukona lelo papa liloba ya suka pa mukona lelo papa olobini na tina kati na émission oyo ebenga mikimi na libala papa olobini to sepeli kaka to pese ba marié nyonso mbote na biso na Kinshasa tango ba mariage salamaka okomona na tango mbote basengi pe ba marié nyonso bobala na kala botelema e pesa ke sengo bachena ba pete na bango bazo libala eza eloko elengi e sengeli na biso ba marié to pesa libala elengi poto pesa pe posa na bachena babalana tozalaki tango na utaki passer komina na bombo na komi na Angeli eza na Freddy moko Freddy ayo kotala biso mama toniye papa Freddy nazomona komi monene alobi mama tika soko na yeba kete libale ezalaki lingi bomela balaki kala ozomona senga ndenge wana donc topesa mabala na biso Valère conseil na kopesa bango topesa kaka mabala na biso Valère et toyeba komibatela mama tosa tata linga mwasi na yo moto na mota salo ekoki pona ye po ete mabale batelama po ezali sacrement na lingomba kimbangisa et surtout que lokuta kano ya etelemi makasi divorce pe na église kimbangisa ezalaka te même nkolo salobi yango na Matthieu 19 verset 5 suivant makambo ya libala tango ba pharisien bayaki komeka ye po ete nkolo Yesu alobaki plutôt Moïse alobaki na biso ke motifu nyonso mwasi akosala pese mokanda divorce alobi ne bandela mokili ezalaki bongo te na makanso tata na nga Nzambe azalaki nango pona libala ezalaki bongo te soki alobaki bongo pona mitema na bino makasi donc tolongola mitema makasi totyande bolingo na libala etango tozali na bolingo na libala okomona molimo santo akoya makambo na biso nyonso kotambola malamu tokobota bana mayele kimia kozala ambiance kozala na kati ya libala makambo nyonso bien mpe Nzambe azopambola bino mwa misala mwa eloko akolia kozanga te me tango bololo ezali na kati ya ndako molimo santo aza te epesaka ba malédiction donc tango babote toza na bomoko bana pe baza na bomoko tango biso toza na bokabwani kuna pe bana ale yango lobi okuluna oyo kuna bizali boye biso babote toyeba ke tozali à la base ya makambo ebelo bana basala mais tango toza na bomoko tokobota bana mayele ya bobangi Nzambe pe makambo na biso nyonso kotambola malamu libala eza likambo ese merci mingi papa passer vraiment. Et c'est comme si vous connaissez to comme na suka émission na biso mukona lelo papa solo pesa mama mbote pamba te ngana uti ko mona lenge mwasi mama kitoko vraiment ya bande ko ngana muni mwasi papa ya papa c'est azana nous jeune donc papa tambo na mama pembeni et ate papa mwasi papa to mona kayete papa pasteur yepa na Nzambe papa fumana ni bazala kine papa nya papa na biso ndenge batamona ba mama pona ko éviter ba problème na likambo wana likambo tali libala papa passer vraiment toza de sengo makasi papa pesa mama mbote pamba te o ezali misoki na libala merci na kombo tata mwana pe molimo santo na pesi chéri na ngai révérende Kizaba Mboko Josiane mbote mingi esika ozalia wana Congo Brazzaville longo na ngai biso na ndako na biso kimi ezali libala na biso depuis 1998 ilelo kimia azwana no mbata na ngate to swana te achaka nga leze nga pe na chaka ya leze libala boss kimia na libala ye bongi peze pa na biso merci mama azwana no mbata na ngate po asala ko esengeli mwasi asala achaka nga leze na nyonso azwana no mbata te ngai pe na chaka ya leze bien na bien okoti na ndako na biso meme bapaya bayaka bana ambiance pona nini biso na mwasi na mobali tozali kina kimia na libala bana na biso pe baza na kimia félicitations